ça on a dit. Kala sango pour mutalala. Ouais, nous on va dans kala. Ah, tika. Ba bengo te téléphone. Menacé pour hein? Ba bengo te. Oh. Na bengo. Tonton Lama alobi nanga boy. Anderson Yimbi Kininga 47 ans de métier azana posano bosola à propos ya maladie d'Acosta. Azana posa nanga to bazana posa. Dei yenda azana besoin na yo. Anderson Yimbi Kininga 47 ans de métier azana besoin na yo. Asola na yo. Yango na tunu suba bengi yo te. Yo to benga comme Anderson kilométrique wana oluka kotanga biographie na yeto. Okay, parce que babenga téléphone na nzela. Mama to si problème kuna pour mes amis. Mama abenga nte. Pour mes kuna yango na hôpital mama. Initiative plus OLK ya mama Olive Lembi. Bandimi. Kozo prise en charge ya d'Acosta. Ba on bazana ba rien kuna. Te bango baza barete bango bandimi ne ko pesa mbongo pona ba opération biloko nyos tout. Mais ba ref uta pa ya mutu moko ana kata fami. Yo pesa rena, yo reno sala kanini ya. Banda na bande ko lobila likama ba rena yo. Pesa rena yo ko, Pourquoi nga rena ngeko moi vieille, Yango na tamsu na zo boya ko pesa. Yo ko pesa yo te ande ko na yo vraiment. Osumo dare na ndezaka. Ngamu kuna na vitamine T, rena nga kana vitamine T sukuna la kusore na mambo. Ozo kamusanga. Osepelate. Et loko to zaki yango besoin zaki biloko mibale. Prise en charge na rien. Pourquoi initiative les Jésus déjà charge ya ba pesi déjà prise en charge. Mais rien yango ezo telenga nango na kati sala kanini. Eza vitamine T wa nga pesa na nga même ba docteur mo te bi rena yo ngabi rena nga yo pe na ngabi ngai. Mais toi tu n'as pas de rien. Rena nga za mi kesi na vitamine T pesa rena yo ko pesa nga yo mama so pesa sani. Pesa ne yo. Ba contrôler ngai batina date d'expiration yanga ba besoin ko expirer kala te. Siko bino pesa loko expirer kala mingi te. Oya yo ezana osika penza. Oui, eza vitamine T. Oh. Balongola ngo to tiango ta to tiango ba vitamine. Bonjour. Bonjour. Bonne. Bonne. Papa. D'accord, ça va. Papa. Quand l'hôpital. Mais maman, bien vous raisonnez bien, Oui, papa. T'es un enfant de tu as un enfant de journal sous vous raisonnez bien, comment c'est possible bien vous comme à niveau Bundi ma que Moussanto appelle ça reine et pas d'accord. Eza amone leo tozo luka kaka. Oyo ko simba kaka batali eza compatible. Maman. Docteur anga cha mécanique. Mécanique ndeni. Deux poisons meka ba re oyo ko simba adapté. Et combien d'adaptation? Adapté, ya yeba zo tiamba la moko. Maman, na jala na prêtre nanga. Et jala Moussanto mutajo bela. Lena ye baby. Ba d'Acosta alungule ye apesa Moussanto. Yo nga kundim. Papa. Ngaku soki ye mtazo bela de Moussanto. Na ndenge nga na lingela Moussanto. Na lo ba longola ba renyo so mi bale ya d'Acosta. Na ya nga ba longola ba tiana Moussanto bala moko. Yo na joko, tina jo kota na yo ki ti ozulu ba mama na bino ya yo za vitamine T. Ba longola ba pesa Moussanto. Moussanto na chante wana. Ye lingo za bexela te, eza na ba poche. Bon boyko. Soki baby ba. Oye bisa na ye docteur a jo adapté. Na ye d'Acosta na lingi te na re mwana na ngai. Déjà na gangiri ye mwana. Na lingi te. Azala mama, azala ndeko. Balungula ba rene bino bati agi. Na lingi te balungula ba rene bino mbari ya mama na ye na ndeko na ye bachande ndeko na bino. Papa mwana zaka ya mutu na libumu Moussanto nenga bima libanda akoma na ba dépendance na ye moko. Ezate yo lobela ka so azwi ba décision na ye oya ko longola décision. Ngana ringa ngote. Yango na yaki na yibisa bino na ye bo yibisa na da coach na docteur. Moussanto pesa rene yete. Oboli boy ko nan bubani mwana te bubando longole bilongo na njot omelani na omele lokute obubani mwana te bulongola ke bilongo na njot biso to longole anga pesa ngona parce que azadi rien on a le sala kanini na njot rien pour on suba ka si pour on suba ezanga pona usuba amoni mwana obano suba ka nzenze ko singa rien jala ga pona usuba pour on suba ke sino eza na kama sunzela masuba ya d'Acosta oh mama balungula njela mashuba Moussanto ba pesa d'Acosta mais yebo Moussanto abando suba ndela bazolongola nde moko ba pesa pena d'Acosta asuba Moussanto adana umbale bon ajana umbale ngata tele na yitendeng chérie nazo présenter au pasteur Célé nazo pasteur ya église au pasteur ngana kenda usambela
bébé soki nami passer au ndako ngai moko na kibomoto na nga mayele sukaki tant na moni ke mayele suki ndena kina consulter passer alobi na nga tokende nakutana papa ebongo tomeka mpe kosolola na ye yango na memi awa po bosolola na ye chéri 48 heures oyo opesaki ngai oui opesaki nga 48 opi toluka toya kolakisa mobali wana mais mobali wana aza moto oyo azomona te lokwa nga nde tozomona nayebisaki yango sikoyo yango nga mona tali na moni oke makambo ezokoma su ya normal te eza susu ya normal te parce que mwana amonaka mobali wana oyo bisi tozomona te eza normal te yango mosali na nzambe toyaki na ye amekoswana oso moye eza tokota baprière pour aluka ayeba juste likambo yango eza likambo nini. Ah bon, c'est ce qui justifie la présence du pasteur Awa. Oui, chérie. Bon. Pasteur, moi, ce que j'apprends la prière, je ne sais pas. Bah, que ça la prière en nini et que ça la nini, à éviter. Parce que je trouve ça anormal. Moutou. Abo ya ba être humain ou toza pour un homme imaginaire comme ça il y a ndoto ya bandoto nae eza anormal na éviter aux andengeni. Oui papa vraiment ezali sengo mandenge pour luki longi na Nzambe. Bible lobby l'ange du ténèbre peut se déguiser en l'ange de lumière. Alikamo za kolega kati na mwana molimo na Nzambe za kotalisa ngai ete to meka kosala jeûne de prière il y a 3 jours. 3 jours. 3 jours. Il y a jeûne. Tout ça la jeûne il y a 3 jours. Tout à l'heure koni Nzamba kolakisa biso. Bon sima to ba kotala lo ndenge ni to ko benga na milimo wana za kotungisa molimo na mwana. En fait papa 3 jours de jeûne kobengana molimo wana na yebite eza molimo mutezo sala que et akutungisa ke na butu comment en tout cas na nazoyeba te naza ignorant ko limbolela nga mwa muke malamu pona na yeba penza bien nga naza africain naza vraiment africain et puis bantou nandimela ba coutume ya mboka na nga pe ba koko na ngai. Alors, na évité molimo, eza molimo azebola, eza molimo, nazoye bate penza papa, yo za mieux placé à koye bisanga yango bien. Pas les cambo tout ça koloba oyo ezali lié na kati na molimo. Yango na tuni na yeba molimo wana ezali mari de nuit. Mari de nuit. Ezali kambo ya mari de nuit. Expliquez biso pena papa mari de nuit. Mari de nuit ezali kola mobali ya butu. Tous pe to bengaka femme de nuit. Ezali ba milimo oyo ezali kotambola na mokili. Ekangaka bana basi to pe bana mibali po epekisa bango bazwa maya kobala te. Et l'on va poser à ma balle. Maman, je peux parler? Papa, continuez. Nous avons koloba été mokili lelo isa ya kobeba. Tozo mona immoralité kotina mokili mingi isa ko kaka la ba mari de nuit na ba femme de nuit. Tala ba homosexuel ba komi un peu partout. Ba lesbienne, ba makamona nyoso isa lié na ba mari de nuit to pe ba femme de nuit. Potolonga yango ezali te ke botungisa mwana o ezali kati na ye ezali ne molimo mona ezali kopesa ba makanisi wana so ya mabe kasi na ngolo ya Nzambe pe na makila na Yesu tokosala ba prière de na lobi tosala 3 jours ya jeûne et prière tozwa ndenge ni to ko benga na molimo wana pe mwana kozwa kimia kasi botungisa ye penza te. Merci beaucoup. Merci papa. Presque oui mon pasteur a lobi. Maman, vous croyez que ngamuko nazo atteint prier te pour na makambo? Mais j'ai eu le temps. Pasteur Oloba 3 jours. Je fais 1 semaine de jeûne et prière, moi. Pour na prier juste car pour na makambo. Et moi-même, je croyais en un temps que c'était de mari de nuit. Mais j'ai eu la conclusion que c'est mari de nuit. C'est quelque chose de réel. C'est une façon, Zambazola qui s'en a mon bali à vinanga.
Pour ceux qui sont mari de nuit, la prière, la prière c'est quoi? C'est la foi. De croire d'abord na yo moko et puis na marambo ozokanisa et puis prier à Dieu. Vous croyez que pasteur n'a pas même mangana ba so eza mari de nuit, so eza mari de nuit. Non, mais je il est tôt maman. Bon, en fait, on a des ça contre prière. Ceux qui pasteur à se tenir à ce que tu prier. Moi je suis d'accord. Comme ça nzambe a relaxé moko na moko que o ngana zoloba, ils a vrai, ils a obinu bozoloba te mari de nuit ou je ne sais pas moi quoi. Moi, je suis d'accord, mais je vais prier avec vous tous. Nous allons tous les 3 jours. Nous allons na kusambela et nzambelanga ongana sambela ki au laksabine lo moko ongana mona. Katanam. O mona biso ko bala mike? Yuko surtout za makamso salate. Hein Priska? Passer ko ya vanja za makamso salate kapona yo. C'est quoi ça? Pasteur, donc on va gêner et prier. Oui. On va gêner et prier. Oui bébé. Ma personne maman a été mal quitté ni et nous on est comme ça même Jim dormait la tête pendant ces 3 jours père on va bien matin on lié que les cigares ont gêné la vie Nasina loba viens. Est-ce que vous comprenez que nous allons lire? Est-ce que vous me la makambo bozo comprendre? Yo to fanda. Parce que vous me la makambo bozo comprendre. Bozo comprendre que mari. Na ebité ce yo communal. Est-ce que vous comprendre grandeur ya likambo za vie ya mutu? Si vous avez des gens qui ont été supportés, si vous avez supporté, vous avez supporté comme mon angoté. Tout solo là, il y a un bengelio pour tout solo. C'est la sortie. Oh. Pardon. Je voulais te dire ceci. Quand tu es venu sayo, ozomona ke nazo sala yango parce que Omar yalingaka ngai nde na mokota makambo. Non, soit que nazo luka et à tout prix garçon na kufa pour ngai na remplacer yango même pas. Yango lingi. Tikana episo ki na tanto sur la ngana yo na amitié na casquette ya grand frère na yo. Nazo mono rola ndeko nanga sikoya mwasi. Musato. Tu penses que famille wana ndenge balobi wana bana tor? Bana torte? Assurance ni ozana ngo lelo parce que muto azana reza compatible ezaka yo muto ki ko aider garçon wana. Pourquoi na aider te? Musato bala yote. Ah balanga. Qu'est-ce qui t'assure que demain ou après-demain ce n'est pas l'assurance, ma sœur. Famille n'a yo bazana raison. Nous les hommes, tous ingrats, maman. Le lot qui koide biso si malobi tanga a récupérer vie à bossan qui yondo sala sacrifice pour naïe na linga yenda zabongo na kolinga pour toute ma vie. Toi tu penses que tes parents kanga ala kanga akobalanga ces garçons là qui kolingo koleka moni musapio moni ba promesse wa pesanga na vie yango musapio yango nde musapio da costa olatisa no akana mwasi musute aparanga na mobali mususu te garçon yo kasi ba parents non sociaux bazana yango et garçon na kozanga un jour souci na nga tant que moi na bango nga na souci ya da costa parce que aza mobali na nga na habite ceux qui bozo comprendre différence entre bana na baboti entre mobali na mwasi une très grande différence pour baboti za makila on ça coule en toi. Écoute, je vais te dire ceci. Je vais te révéler ceci. Écoute, mon garçon, tu as les solo, tu as les solo, mais pour les sona moni à 5 000, 10 000, 20 000 $, parce que ça dans mon PPWC. Ce qui a PPWC, même si moi 20 000 francs, il y a une explication sur mon kili pour comprendre comment je souffre. Que lobby a fait espérer au demain qu'au Simba. Même mon couleur au Simba 10 000 $, 20 000 $.
te jure. En changeant la Omari. Moni tata na ngana ndeko na nga. Lokwa ba komisi yo mwa musana bango te mwana bitinda na bango olongola maloba kuna oyo convaincre nga pona pesa da costa rente. Omondo yaki. Bazaka na souci ya yo. Kende ko yebisa bango boyi. Mimela bango maloba. Soki bazo continuer kaka ko pekisa nga na pesa da costa rente. Rena nga moko. Ebima na nzoto na nga moko. Bozongo nye pa na yo nye pa Barça nye pa papa. Alors lokwa bango ba lingite. Kende ko yebisa bango na omibona. Oui, le quoi bon va na posta na ngati. Ba na posta na zala envie pour non supporter te comme on a la posta na etawana. Soit ngana mi bomi. Non. Ça nazo ke doit être bango. Tala. Tika. Pierrot aza suka na ebisio na kutana na ba fantasme na vie. Mais Pierrot c'est phénomène. Ya pasta to sebolo na ebiso na baje makamono na salate ya ikotinga donos mama pasta na ko bomba mama nyoso to ebisanga pasta mto sang ya mama achelinga pena bweko ona pasta mto salo pasta na ebiso ngatenga siko no sala ye na ebiso boy pe taka ngala esomo na ebiso na beti na taka na beti maboko elembi abina nga beta ngai maman on c'est ce qu'il tite maman babenga ngo fantasme et fantasme babenga ngo fantasme donc elo ni oyo o préféra en amour yes quoi ibsinga ba sentiment ne ezaki alinga avant coucher mo fo o beta yeta na betie maman maboko elembi na bini na lembi ni na salité na biso ebongo tanto sisi ko to matina lokitu na biso soukate na biso ana ba délire mo non franchement na kufina ngai bon temps à quitter ce qu'on appelle Simbo. Tu vas combien? Maman 1500. 1500 francs. Tu n'as pas so 10. 1500 dollars. Mais c'est qui va passer par sur la kito. Oh, na ibi so ndeti na kutu mikolo cop na ba pasteur. Non sans bataille. Mais maman, est-ce que bi ko bimana ba ça dans nzambe za péché? Et kama solo na bobuzo babu péché ni non. Péché ka ndemo na mndeto sala ka oké. Toki okuno bulisi péché. Ozongi boye péché. Boye ninga zana za pasteur za nzoto. Ana mai na makila na nzoto o signifie que za muntu. Azaki nde lima. Boso azaki lima to ke l'église poine. Te amutu ba désir ne senga bongo ba sentiment na e. Bon il fallait voir ça. Ya na mobambo. Le yomozo batikota mona mosala na nzambe. De ozamona mosala na nzambe ozuna yo pe masimozo mwana pe na bouteille ni boyebi toza libanda bato bazotala. Bouteille des Castel. Bosco zo yibisanga. On va vous finir sanga na mina miso ba. Foi mo za mayele te de pa. Ka pona lelo. Mo kono sala ngo bon après to uti kito sali yango. Oni. Mais mais là rien. Osana nga ona finga donc ngai na okende oyebi bien ke nazo kende côté ya oyebi déjà consigne que celui to ye awe ça juste pour tu whisky yepsa weza whisky nazi Jack Daniel on est tikala kina tia on ona ofinga poso utaki Jack nga na yo la sans whisky yebi whisky nga na bi whisky yo la sans Jack Daniel yo la Jack Daniel boy ou Jack na bi gwa Jack na bi on met la black on met la blood on na bi on met la Grant on met la Jameson yo la sans gwa whisky whisky ça ça boy moi non kuso fulani Jack Daniel na bonne ko lekisa ngo do na finga na okete ya tika na okete pour na finga na okete ko bebe samutu na ngati ko beza culte na pepa ouais ma bido wa bon ya zo na etika nda mwezana so tika ngoni yo mama mona liboso na ngo tonga na tia yo mama mona ko yo mona ka batemba ko amen yo mona wana banzunzo mona kitanga ba shona kitanga na Tokyo mona ko to ka to ka popo mkono te boy passe la Tokyo ça sortir ngo c'est ça toza libanda yo zo pekisanga bien to libanda menga nano banonde bona otala carte moninga na tia ka wana moninga na tia boy yo bi demo pauvreté yo bi sécheresse da ya yo ko tale o mettre en église mo fani ko sambela o prier ma au nom de aller demo ma sécheresse à telemi yo bi deba impudicité o ba kandeni ba ya moi si Keba. Sona ting. Yo ba kandeni. Ntakala.
on a fondé mission mon année ça mon a docteur comme on a docteur aussi l'opération docteur ça aussi l'opération après mon anzo ta muta kati bi nenga ba mitu monde comment faut mutu tout ça c'est là oui l'on a mis mon ngana ko tanko na bible on ya bible on soni puis la bible rouge terre noir wana et ça côté na tsa côté mikanda ba kai mutu ça ni ya na ko mutu to kene que l'on a bien aussi ma casse quand on mêle le mot et puis le bible c'est là que na kene Yesu kumama na yo na bomoi na ngai Yesu kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama ayaya kumama Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama na kati ya bakusi yonde kosi na Yuda nakati na mai yonde mai na bombo nakata kosanga na ngai yonde mosomi kosa mokola mpo na ngai kumama Yesu mwana na Nzambe Nzambe na ngai Nzambe na ngai isika yovandi netwama na vipo yo ni osanya bi hôpital ndeko na na kati na souffrance parce que je suis au hôpital leader abi hôpital te aussi lotanga ndeko na na bimite bino ba osakane mosato biso so na hôpital e pona dakosta après avoir compliqué ndeko na comme le problème ba trompe yena bimite après ye hotel alikamo ke ko bima kosi na ebisi bino kosi mantala dakosta olinga tena bua kona vélo parce que même des fois on va s'appuyer pour ça tout ça ça problème va tromper pour le et voilà pourtant na émission là oyeba nga on moni plan ben nga oyeba ngom super fa lelo on de lelo toyebana boni boy ko lelo toyebana ba plan B oyebana pe nga la construction du hôpital mais on a pas tromper siki bon sakana bino bon sakana qui me dit ah to bimi de lelo na obimatin ça va obimatin obima Papa, tu es à l'hôpital, tu es au Léboga, papa, il y a un problème? Papa, biso bino bosali mosala bino initiative plus oelika ya mama ni mama odi vilembe ozo soutenir bato nyonso baza na bakamo ko oyo ke eza impossible na miso ya bato mais ya sali nini apesi dana ndeko nanga ba changer ba rein siko ye alobi ni biso bima te po ye ndeko na si problème ya ba trompe so ye de docteur bali boma yo kamalembe ozo lo ba très bien initiative plus OLK et traiter ndeko na bino pour na ba rein siko ndeko nanga mutu apesaki ye ba rein lelo komi na problème ba trompe ya biso siko to sa deni boluka biso solution trompe ndeko nanga wa bimbo siko non wa bimbo on sait déjà yo ki oti on se sait déjà papa d'accord na papa là-bas en fait je voulais juste vous assurer ceci initiative plus OLK y est vraiment zana pour na ba kaya boneti ba rein ba trompe ba cancer ba maladie oyoyo nos familles modestes bona difficulté na yango yazosura c'est pas parce que to sungaki d'Acosta et que kanabino toza ba ignorant na yango donc kaya Monsanto initiative PLISP a servi en charge. Donc, maman Olive, maman Nazara Yango, dossier la venu côté qui la fondation la Bisso et c'est pourquoi même que ça l'a suivi, n'a pas et comme il a niveau nini a pour intervenir il est pour na besoin d'intervenir donc il y a un et pour la suivi même il y a quoi la boutana médecin va se dire comme il niveau ni bazar pour intervenir voilà c'est déjà une bonne chose. c'est une bonne chose oui initiative plus OLK
et une de en charge. C'est bon. C'est ça. Et ça n'est pas bien. Merci, maman. Mais s'il te plaît, papa, s'il vous plaît, ne vous le par respect, hein. Initiative Place OLK. Il y a maman Olive Lembe Kabila. Elle s'initie moi mon ballon mikanda. Akobala ndekonanga. Ndekonanga mokotika na trompe mon côté. S'initie moi mon ballon mikanda. Parce que ndekonanga tika na trompe mon corps. Maman Olive. Maman Olive encore tango. S'il vous plaît, mademoiselle. N'oubliez pas que nous sommes dans un centre hospitalier. Là, oh, madame. Vous avez un centre hospitalier La Grâce. Ici, c'est le calme. Nous voulons le calme total. Parce que nous avons de malades. Hein? Et n'oubliez pas, dans notre centre, 0 cas de décès. Si vous avez des problèmes de famille, allez traiter ça à l'amiable. Chez vous. Hein? Au lieu de déranger les malades qui sont là. S'il vous plaît. Hein? Mais, madame. Monsieur Dako, en principe, tu devais déjà sortir. Docteur, non, c'est la manzelle. Non. Bon. Docteur, je voulais juste vous voir aussi. Ah, c'est pour l'initiative plus OLK. Pas de problème. Veuillez me suivre. Maman, s'il vous plaît. On va pouvoir vous discuter tout à l'heure de santé. Ah, Malembe. Malembe, papa, Malembe. Et moi, je est-ce que vous méritez de connaître la cause de vous? On mérite mon sang. Tu sais, un gars qui m'a remercié parce que mon sang, en fait, dès qu'on vivre, il faut n'appeler son merci parce que nous avons envie pour nous. Et si nous avons aussi sous problème yomoko trompe qui mon santo soki na vie na ngata Costa na bali mwasi mosusu soki na vie na ngai nazwi bague anneau alliance nalatisi yango mwasi mosusu mosantu eza mokolo ngai na operdre vie eza mokolo bazwa arrache nga lolemo est-ce que eza na ange na mokili? Oui, ange yango eza yo. est-ce que eza na mwasi oyo akoki koremplace mama na ngai un jour soki aza te na vie na nga? Mwasi yango eza yo mosantu. Merci pour la nyonso osali. Merci pour la nyonso osali na vie na nga. Lelo na tamboli. Lelo na sa moto. Lelo na nzoto na nga naza na rein ya mwana mwasi oyo. Je t'aime. Oui, c'est qui est important déjà le lobby. Et pour le lobby est belé. Mon lobby n'a qu'à moko. Moko na. Donc quand on a gardé dans mon thème, on a pour la vie na lobby. Moko na ya makasi. Yonde pesinga sourire, yonde pesinga espoir yo vivre. Yonde matisse subolingo na ngepa na yo. Yangonde donc ils ont nyonso pour la vie nanga. Même yo moko. Vous avez une idée à l'ikambo et puis mais nga bombe nga. Mafulu
mafulu makama ya maya 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 hey mafulu makama ya maya mafulu makama ya maya 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 mafulu makama ya maya mafulu makama ya yamantome mafulu makama ya mafulu makama ya maya hey mafulu makama ya maya maya hey mafulu makama ya maya maya hey mafulu makama ya mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya hey mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya maya hey mafulu makama ya maya maya Edi fokenda mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya e Papa Serge hey mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya mafulu makama ya mama mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya hey maya mafulu makama ya maya 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 hey mafulu hey makama ya papa mafulu makama ya maya maya mafulu makama ya maya mafulu makama ya maya Papa Serge merci papa na merci papa mafulu makama sepeli makasi ngakutu na bandai kozela obenga ngai pona peso précision ya place na koma mais papa kutungisa mate mafulu makama ya amuna kamusika ye ayebi ndaku ayebisinga papa kende kaka makale ukumona porte na ye mafulu makama ya amuna kanyonso alakisinga i porte papa yo zali makile na biso papa Serge uzali mwana ya mbuka uzali bukoko uzali mukila uzali musopo na biso merci beaucoup tokosalisa yo yakatovanda merci papa na ngai mafulu makama ya maya mafulu makama ya maya ezaka mpe na dansi nango me tovanda nani merci Papa Serge Papa Serge papa ndanga na zo kitsusu merci pour nous merci papa nabengaka bino bapapa na nga parce que à chaque fois nazalaka na likambo nayaki epa na bino mpe nazwaka solution facile namekaki parce que mwasi amemaki nga na babinzambi na bango wana basambela makambo ezoleka na ndako na nga kasi basambelaki solution moko te yango nazongi epa na bino bapapa na ngai na coutume tosolola tobongisa makambo ezoleka na ndako na ngai papa tika tosali bokoko na yo toyebi pasi eza kotungisa yo biso toyebi yango nayebi kozala pasi eza kotungisa yo na kati ya ndako na kosalisa yo bakoko na biso mafulu makama ya mafulu makama ya alobi tosalisa yo benga mwana aloba likambo aza komona tokosalisa ye papa Serge tika kubanga te biso tozali bokoko na yo toyebi manso makambo eza kotungisa yo toyebi yango mwana azali mwana na yo kasi azali koko na ngai nazali na devoir mafulu makama ya aza na devoir ya kosalisa bana nyonso bobengelanga koko na nga nayebi nyonso mafulu makama ya esayebisi biso nyonso eza koleka benga mwana appelez-moi la fille la nani la garce la fille
Tu as failli tomber. C'était à cause de toi, non, chérie? J'aime ton cou. Ah bon? J'aime tes yeux. J'aime tes lèvres. Ah bon? J'aime tes yeux. Quoi encore, chérie? J'aime tout de toi. C'est ce que j'attendais que tu me dises. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très spécial. Eh bien, pour te montrer l'intensité, combien ça va chauffer. Attends, d'abord, je veux juste tomber, chérie. Ne tombe pas. Je vais te porter. Si tu tombes, je tombe. Viens. Maman, benga la fille, maman. Maya. Hé, Maya. Il ça. Je vais danser pour toi. Je vais te faire ma rumba. Attends, chérie. Ah, tu aimes ça, tu adores. Voilà. Oh. C'est tellement bien. C'est tellement bien de vivre avec toi. Je vais t'arroser avec tous mes mots. Je te dirai combien tu es précieuse. Et je te dirai même que Dieu s'est... Tu es splendide. Merci, chérie. Tu es celle que j'aime. Attention. Je t'aime tellement. Chérie. Laisse-moi te prendre en mariage. Je suis sérieux. Va dire à tes parents que Dacosta est prêt. Il veut m'épouser. Va dire à tes parents que Dacosta veut me prendre en mariage. Dacosta veut m'épouser. Dacosta? Priska, Télémana. Oyo lukaki yango ekuno salama. Yo ti banganga bakoti na kati ndako likolo na yo. Nazono bana ozo kende kuna Priska. Seigneur Jésus. Nazono bano keko koma kuna maka moko koma eko stila mkoni mwana nanga. Priska nazo bande na yo te. Qu'est-ce qu'il y a? Makulu madia yo na yekuna azana papa bino ba obenga yo. Yo lokolo kaki banganga bakota wa bakoti déjà. Bima to kende. Yamfurumo kondi nyami halukano pole kunusebi. Hey, halukano genda Sergi kifune kupwata kufune ku ah koko yeyo koko yeyo mama yaka ko mafuruma kama ya maya mafuruma leka mama leka mafuruma kama ya mwana kodi Sergi mbinga mwana boy vraiment Dama kama ya! Maman, où est-ce que l'autre, hein? Oui, papa. Mais où est-ce que l'autre? Et c'est pour une première fois, papa. Na l'autre mobile nanga et apesi nga kombo na ye. Ah! Apesi kombo na ye. Mafulu kama ya! Maya! Mafulu kama ya! Maya! Mama, mafulu akosaka te. Mafulu kama ya akosaka te. Mwana mobali oyo. Dacosta. Shingidi bore karikamba de kambori bore kashika londo. Shingidi bore karikamba de kambori bore kashika londo. Shingidi bore karikamba de kambo. Mwana mobali oyo azali. Hein? Azadi, shingidi bore. Karikamba, dikamuri bore kashika londo. Mama, papa. Batu mingi batambula kana nzila. Ukumona mutaza kutambula na nzila. Mingi bazala kape ba elima. Papa no moni. Nanzo tote.
Yo. Maman. Papa Poto. Oui, papa Serge. Afro Maya. Maya. Papa. Si et seulement si mais on doit le voir parce que ma fille se plaint. Papa. Chaque jour, moi, ça me prend la tête, papa. Et ça n'a pas tout passé. Si cet homme est une personne réelle, papa, il y a des abisso. Parce qu'il faut tout monayer. Pour que ma maison de Canada soit ici là. Merci, papa Serge. Kubangate. Mafuru makamaya. Azali. Mutu ya munene. Amona kanyosho. Mwana mubadi yo azali. Mais keba koko na ngai. Bantu nyonso yo batambula kana nzila. Bantu nyonso yo bangenga kana nzila. Mingi bazalaka batute. Bamisusu bazalaka pe elima alati nzoto ya badu ya muntu aza kutambula. Bamususu pe baza batu ya solo. Papa Serge. Maya. Il faut bien balami balé. Mafuru makamaya. Mafuru. Makamaya, Maya. Voilà papa. Ne wana milima sepeli. Mais du moins il faut tout y bata adresse naie. Tout y basoki to kokutana ne wapi. Ata adresse. Papa. Mafuru makamaya akusaka te. Ndenge tumoni kombo boye. Ici. Butika ngai na kukende. Tukusenga bilima na kubelela mafuru makamaya. Akupesa biso bikila tukupesa na mwana. Batu mususu basalaka batu ya solo. Papa, ngai esika tato ya zadi na yebite. Nanu mafulu makama ya lakisinga te. Me tukupesa mwana bikila. Soki atosi bikila na yeti na suka. Akumona na destin na ye. Sœur, je vous écoute. Papa, pour moi, nous avons vraiment passé la bêta bateau à plusieurs reprises, mais à chaque fois, vous allez à cave vraiment un bateau. Elle vous n'a pas salué, merci. L'invité, merci na ngango, na pesa ngo grandeur ni une forme ni. En tout cas, papa, Nzambe nous sala. Kangama na Nzambe wana, il fera de grandes choses. Parce que Nanzela na yo plusieurs âmes perdues, ils ont pas Nzambe. Yes. Na Banzela na yo plusieurs maladies, plusieurs malades bazo bika. Na Banzela na yo bakangami bazo kangwa. Yes. Donc tika vraiment. Come on. Yes. God is good. God is good. Come on. Vas-y. Merci papa. En fait, Ngana Zala Kawate. Moi, je vis au Nigeria. Tu sais pourquoi je parlais l'anglais? Oui, comprendre le lobby anglais directement. Parce que ça orientation le Saint-Esprit. Parce que la Nigeria, bon, langue anglais. Oui. Dieu me parle des fois, même à Motazolo, mais na moulina tribu na. Continue. Amen, papa. Moi, j'ai vu au Nigeria avec ma petite famille. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Ma fille est née à 5 ans. Mon fils a 3 ans, puis le tout petit a 1 année et demie. Et ça dit que moi, on a 3 ans, en tout cas depuis Abela, à Botama, pardon, ça a toujours une crise d'épilepsie. Donc on a souffert avec ça, de voyager, tout le monde, on a vu des médecins, on a vu des bons pédiatres. Donc, même en Tunisie, c'est ce que nous médecine en Tunisie, nous sommes allés même en Tunisie, même en Tunisie, et ça dit que tout ça qui nous côté. Or, il a fallu quand même pasteur pour que mon fils puisse être sauvé. Quand maté à nous autolanaka sur internet, quand la prédication na yo, quand la prière nous pesaka, nandaka ba prière wana mon pasteur. Et aujourd'hui mon fils est complètement guéri. Moi on a biki, ça fera plus de 6 mois que mon fils ne fait plus de crise d'épilepsie. Donc tant que bandaki je m'étais dit ngabino nazalo presseur au monde yo ya king. Est-ce que tu vas acheter la photo? On s'en va photo d'anglais? Photo? Oui, photo dans Banda Ekoutia pour que Batubata Morabati mon Bible. Mais moi je ne vis pas ici, moi je suis au Nigeria. Allez-y, très bien. Donc, ça, quand on a une séance à prière, on peut sur internet, on a pour la prédication. Très bien, très bien. Des celles que moi, on a papa. Le premier mois, les cas qui n'a pas été le deuxième mois, peut-être comme dans le 4e, 5e mois.
il y avait plus de crises d'épilepsie, Naya. C'était prévu que Naya Naye au Pambola, mais le quoi dans la période il y a classe moyenne ça là. Ok, ma soeur, à quoi Koyate, pourquoi on a tué un est-ce que au Somba photo parce que le Saint-Esprit avec Dieu, que moi j'appelle Zambé, pourquoi je l'appelle comme ça avec nuance? Parce qu'on a yebi makokini ni yakwe kosa na bon moto. Moto est moto. Moto azali moto. Mais Zambé à côté si bon Zambé na ina kati et puis miracle et salami. Tu l'as parlé d'ici que atambola la boka botomboka beleboke ba Tunisie. Épilepsie maladie andeke, n'est-ce pas? C'est ça. Yango na lobi yanga na benga Kenzambé avec nuance parce qu'on a yebi de quoi il est capable. God is good. Soki na fongoli tala na fongola Bible oyo na kotale lo côté mais soki na fongoli na quoi Ézéchiel 38 mais je t'ai révélé depuis la nuit Ézéchiel 38:5. Pourquoi je vais dans Rotanga là je vais lire ici. On comprend le mot. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Ah, Éthiopie, on parle pas de l'Éthiopie, Ascal, tout ça, la avion, la moka Éthiopie. Et on parle même pas Éthiopie à Gambela. Non. Mais ici, on parle de l'Éthiopie. Éthiopie à Tawana. Yokani Basuki Sibalobi, tout portant les boucliers, les casques. C'est ça que moi j'aime. Le bouclier, le casque. Moi, Nanzambé, il faut ça la kana bouclier. Moi, Nanzambé, il faut ça la casque. Et ça, la moto à moto. Tanga za la moto azokende. Soka tie casque ça la kanine protéger nini. Yango na tia ba photo. Bato bat ozui photo na yo tiango na kati ya Bible. Okangi yango. Ata mwana beli fongola yango. Lakisa mwana elongi ya papa aloba. Lui c'est daddy. Na koloba na musika. Pourquoi? Parce que je déjà prié sur toutes ces photos. Tu comprends ça, ma soeur? Ce que tu dois faire. S'il vous plaît, papa, je ne vous interromps pas la parole. Pardonnez-moi. À propos des photos, j'avais pensé à l'oignon sur Tikali. Oh! Dites-moi combien vaut une photo. Yes! Oui, si on a pris, moi, dans le chambre, ce qui est à $10, on sommes une photo à $50. Bah ben un doublement spirituellement ben un doublement donc on a ko doubler miracle na yomoko oyo motote albi ape yomoko au doubler yango tu as dit tu vas acheter combien de l'eau tout c'est qu'on va faire $50. Oh, that is good, God is good. Je sais pourquoi je le dis. Ma soeur, je vais faire une prière. Ma soeur Marina, maintenant je vais faire une petite prière. Mais pas Nzambé za mon néné. Et je veux faire, on appelle ça manteau de lit. Naza, maman tellement. Et ça la couverture. Je suis maintenant en train de t'encadrer. Kotayo na bon Nzambé. Maman, neka na latisi yoboyi. Kaka nenge na latisi yoboyi. Bon Nzambé. Et vandikati na yo ni na kosala ah nengo zalia na mwana nenga yo ki bien akobela su epilepsie na liboto mo muta akobela zalite ezala bana na yo nyonso eza ozala mobali na yo ezala mobali na yo akobela kelo kote oh père He's good. God is good. Na bonzambe ndengo tianga lokola motinda minayo na latisi ye manto wezali manto ya protection. Tanti, excuse, hein? Hey, yo, pardon, une minute. Tanti, pardon, s'il te plaît. Une minute, c'est. Pardon, pardon. Pardon, Limbisa. Papa, moi, il m'a cassé. Limbisa, pardon. Tout est matin, ah, on a beau été dans la poli. Pardon, mais. Pas un attaque. Tantine, en tout cas, pardon. Hein? Non, je vais tenter. Limbisa ngana ibisa ok, vous avez tout. Merci. Vous en avez bien. Vous sentez moi na moi si beauté qui na dada, beauté qui na oselu. Si on a tel mis no, on dit anyao. Mais non, je vais tenter. Moni kitoko na ngakumuna adepana. Yaya, soko pisi ngaka chance.
nga na olinga o te mais opusani kaka pembe na ngai makambo nga naza nango nazwi napesi yo na kitoko oyo oza nango na ndimi te na lola baange ya basi baa na kitoko oyo nzambe mpena azwaki tan mais pesanga chance pusana pembe na makambo nga naza nango na ofasone yo nga na muta ya job nasalela beauté na yo nasalela taille papa oyo osala beauté na nga est ce que yo oyebi nga na yaya koyebana te koyebana te ya problème te zompwana kaka nde tosololi boye toyebani deja yo pesanga te pesanga numéro na yo comme ça tosolola ata na whatsapp papa nasolo maconfiance bagarso akini te nga na nde mona bango te nga na kosala yo epuis kosepela zala calme se ivetilandu ya tonto benoit alelanga ti lelo na poto na biboya problème eza te okosala ngai mais quand même na mokolo fo nayeba eloko yango nini yango esala nga parce que ata so balingi baengage nga na mosala fo nayeba mosala nini naoke osala yo kaka boye na nzela osanga naoyeba le contenu te oyebi paster pio nga biro na Nina. Moi j'ai fini la liste. On a? Hein? Maman. Oui, ça m'a. Tu sais, nous avons déjà aux alana nganga au papa et la kiso. L'homme de mes rêves, Azad vivant, maman. Je veux me mettre à une vie de pèlerinage, rien que pour trouver et si cagnon soit Azali. Donc, voyage, je le commence déjà. Donc, il y a un moment où on s'en valise, je vais commencer à faire mes voyages partout en Amérique. Donc, ça là voyage en Amérique, en Asie, en Europe, rien que pour lui retrouver. Pourquoi lungo nyoko la nzoto? O ça ba voyage que nous komba luna no mona te na vie na yo. Eh ma chérie. Ici na mona ye. Ici na mona ye presque na ngai. Maintenant j'ai besoin de mona ye boy physiquement na simbe na maboko na yoka o na yoka. Mais ce qui aza mobalo azana kata mukilo existaka. Ce qui aza ki mbalo nzamba tindelo ye. Zalaka calme bondelaka nzambe nzamba kukutanisa yo naye mais pourquoi nous que risquer banzela na yo banzela ba voyage milai utika nga mama na yo awa n'est-ce pas que baloba na biso qui ne risque rien n'a rien. Risque avoir l'homme de ma vie, je dois risquer ma vie. Il faut na risquer vie nanga pour na zo on a en besoin. Ya solo wana ma chérie. Hein? Maman, ne te dérange même pas. Ne te dérange pas. Mais ça n'a pas c'est pour moi non na boti na on doit souffrir. Ce qu'on a on dit na koko aider on ndenge nini. Eh ma chérie. Kiti sa motema vandan kimia ndeko papa na ngani soki kokoma na ko papa na soki nani asa lobi soki aza muto aza na bomo to komona ikaka un jour oza mwasi kitoko mwana na ngai okukuta na mobali yo ya niveau na yo mobali yo ya malamu ko linga yo pe oya ko bala yo tika ko ni ko risquer ba vie na ba voyage na zoki na pèlerinage ko ni ko lukomba la vie nanga wanza pona batu basi ba komba mikolo oza na mwana muke biliko na bongi na yo te ma chérie zo kimia ko bébé Sois kimia ndeni tant que j'ai pas encore retrouvé d'accord. Okukuta mba la vie na yo okumona ye. Hein bébé. Ozoko la kitoko, ozokola ozamwa sit kitoko. Ozu taille yanga mama na yo. Taille yo na beauté oyo mibali akoko kwa motema te soka moni yo. Ozokola ndenga na zalaki. Na kitoko na taille na makamunyo soto. Mayele pe na moto ezali. Okuta na mbala niveau na yo. Mais pourquoi comme nyoko la nzoto komite musa pourquoi? Hein bébé? Ben, je t'écoute, là-bas non? Maman, on doit le téléphone. C'est une tempête, je m'en dis. Non, je l'ai aussi, ça porte. On va te donner le téléphone, en fait, Ok, c'est bon. Sinon, ça va. Ça va, oui.
tu ça là on va ça pas là je mets insistance dans la bombe là comme excusez-moi vraiment Omar parce que puis excuse et belé pourquoi mais ndenge monde to bina déjà kota qui faut se reposer pour le monde des chaussures on se permettre koyer pas na ngana papa ils a signe de considération nangana meko sola na mukie kaka pona makambo ya copain nanga oza mopaya te mpa nanga oyebi histoire na biso oyebi vie nanga nasina misana o mwa mingi premièrement nalingi nasengo na merci mpona kosauve vie ya copain nanga en tout cas nasengi mpe okomisela nga bamerci nanga na initiative plus olk songaki mobali nanga nga nakoma na problème ya trompe basali effort basungi nga bien que na perdre trompe nanga moko mais du moins nazo continuer kozala en vie yango nalingaki nasenga merci likambo nabengeli yo vraiment en tout cas oexcuse nga nayebi ke osaleli nga deya ya trop osaleli nga vraiment mingi naye kaka omeka comprendre état ya la costa auti na opération ya makasi na mosana ye ya osala ya pipaka toilette wana eza vraiment mwa pasi azalaka na ye kobeta bale kala na kamwaka ndenge amipesa lelo na mosala oyo azosala mais chance epesameli ete na mosala bale parce que abetaka bale na ba Alva Dongo Sisoko lelo ana poto abeta na poto edi emomo edi ngoi ba camarade na ye lelo bazo évoluer musika na poto mais ye kana mosala toilette soki moyen ekozala soki moyen ekozala parce que ndaza bongo comme déjà inapte aza sous na force te ya osala bamisala oyo abandai kosala yango nalingaki eza juste proposition nazo propose soki kosimba ou pas po tomeka osunga ye parce que soki ye lelo aza bien nga mpe na parna nali nasenga osala badémarche akende na place abundana na mosala toilette atelema ata na olk wana mais fiske azwata quelque chose na fin du mois o emeka kosunga nga mpe na moyen ya vivre. Enfin, on sent tout. Jusque-là, je ne comprends plus rien. Pourquoi ozokanga mana mwana mobali wana? Pourquoi? Ah mais là que le remonte, toujours bas problème, toujours bas problème. Ah c'est un problème, il y a rien à voir. Et après avoir coupé ça, il y a beaucoup de complications. Il y a pas trop. Et ce qui est initiative plus de OLK, mais les binômes sont bien pour nous. T'es parlons nous le mais dans le barrage à la consciente maman. Juste dans les cas de conscientiser yo. Ça la choix ya bien mon santo. Ba o yo ça les mambo mwana mobali. Au moins ni choix na ngama. Mambo yo seza mambo mwana mobali. Et on a tuni wana nyonso poani. Pona sangi ozele musala. Zana nga clair o pesa musala to pesa musate. Pesa réponse moko. Après au telemi au binoké. Mon santo ebi demande na pas langue za ba ordre. Et puis, il y a une réponse. Au PC Moussala, au PC Moussala. Bon, au Soana Bataille. Ils ont ça l'angaïté. Mais au salaire, c'est beaucoup de signes à la couille. Au salaire, tout le monde au salaire, lettre pour ma cambouillard. Car il y a un lettre dans la combo notindi. Mais à la conscience. Chérie, ça va? Ça va? Tout va bien. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Ça va? Moi, je laisse alors. Bon, pour y pas dans samba samba, oh les coïs pas dans ma chérie, tu permets na pour ça. Non, pas de problème, ça non. Ok, non, il y a ce que. Bisous.
Hey, Massa, vous avez qui a? oyebi ke osila nosomi apepa ti mpenza oyaka na awa omoni bien ke moto akokopesa mosantu position ya vie aobima yo kokoloba tiki mosantu fana na moto apesa position vingane na kenanga eza na besoin olobela ye likambo te dacosta apepa tano koma mwa mobali apepa niende oza bonolo kosolwa nie makasi et en plus dali na biso etondi il faut opepa po ya musala na yo opepela biso toilette ceux qui kopepa toilette na bino na osala ngo avec plaisir eza pas ya papa bokilo na ngai papa bokilo na oti dacosta longola nkombo wana papa biso otikalaka ozala papa bokilo na oteti mokolo ekufa okina biso boni boye ko papa bino mibali ya pasi boye babenga bino bapelerin semeki olobananga bopwani oyo alexila ndeko na nga bapelerin ko oyo okiwanaka na interprete nga kobe interprete na bino eloko te mais dacosta tu es trop sale tu ne veux pas que tu es trop sale Barcelone oh babingana te na lobi na yo yo ne bova te mobali ozoya epa babokilo la goma jaune makasi na kilo toko pepela wese oyo kata soni te wana na pesi yo yete nozwa epete mobali trop sale comme ça Dacosta toi tu es audacieux Barcelone non permettre au Dacosta mabi. Il faut permettre là. Parce que moi des fois ça me fait très mal. Moi mon bali oh que non pesa rien. Atika épave. Parce que mon bali malonga aoya komi kitisa. Mon bali na mbongo, ana nyonso, ami kite pa na yo. On négligé, on peut ça à pepa valeur. Place ngai et zo nga baner. Des fois ça me fait très mal. Mobile oyo ke no kabela ba rein ata ne loko tatika épave ya malonga aoya awa te tika ngala loba ya malonga zo ya on négligé likola apepa nino ngoi la soki apepa ndo bala boni apepa ndo bala yo oyo kutu beno pesa ngaka plus ba ofingo plus ka oyaka eh yo bino bula nina ngoko matata pona lobby alongbela nga kuna oh vous savez couper ba malheureux on nous dit que nous avons moi c'est robe ne robe est-ce que on peut dans la calomando la tabou on se la vite oyo pepe ba nie awa ndo wa kindo sa sélection basi heureusement so mo centre so ko lo banga lote ko lo banga lote na bwa ke lo ba so ko mekate na na kane na makasi tambanga mulai ko mekate Barcelone nani nini ko nyoso no ka ne pas sa vie noti ya ngate ka pas sa vie na il faut na yo ka pas sa vie parce que ezenga parce que so bongi lelo za honneur nanga nga kutu na kozalaka seme kinote na meka kutu osa seme kinote na Costa ape patala te olingolo baneni tika loka na monde yaza akanda de toilette toilette pe toni musala na opena ko yela lo pangwa ngwane toni fo pe na ko ko sala ngome okoko finga ngate ma mba elonga ba traître to kende ko d'accord mais maka ne ko ngande ba oke ko le malewa bala bala sia moi mobali mobimba lati la goma mukuse bitambi nyoso tika na sima o baluba babenga bitambi makankani sia mosantu yo nzamba otuna o pa reprocher yo. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Voilà, toujours la compte, il y a Flat Hotel Tenasia.
bandeko ebele babenga pour me dire que voilà toza na mposa toyaka en famille biloko ya ba 2 chambres 3 chambres tout ezala nini na kati. Voilà, je vais vous présenter l'appartement. Eza na commune ya Limete na entrée TP. L'entrée TP juste na bakota na entrée Funa et l'appartement ici est pour toi qui me regarde et pour la famille. Les boyards à vacances dans la famille. Donc ici, au Zomona Awa, nous avons un salon. Nous avons un salon de 3 et de 2 places. Donc nous avons un salon de 3 et de 2 places, c'est-à-dire 2 fauteuils. Il y a 3 et 2 places. Il y a une table et salon. Il y a salle à manger, il y a moi Zali. Salle à manger Zali. Nous avons 6 chaises à niveau, il y a salle à manger. Nous avons 2 armoires. Il y a des bossos, il y a moi. Et puis, il y a mis balai. Il y a nous avons des armoires, nous avons la table pour télévision, il y a moyo, table pour télévision et puis télévision Zali. Nous avons 3 stabilisateurs, Zali. Nous avons un tapis pour salon, il y a moyo, tapis pour salon, je pense que Dari a pris les images. Nous avons 3 chambres, nous avons 3 matelas. Donc là, je vais vous faire visiter une chambre pour que vous en ayez. Voilà. Chambre en Oyo. Donc, nous avons format la chambre Oyo. Il y a 3. Donc, 3 chambres. Nous avons 3 chambres. Et puis, nous avons 6 chevilles. Donc, quand je dis 6 chevilles, dans le Nanga, là, tu vas plus communément poussin. Donc, dans chaque lit, nous avons 6 dans 2 des chevilles. Nous avons 3 coiffeuses. Nous avons 4 poubelles. Donc, la poubelle, les alliés 4. Moi, on a situé dans chaque salle de bain. Nous avons 3 garde-robes. Nous avons 4 poubelles. Nous avons la table à repasser. Nous avons un micro-ondes. Voilà, tout côté de la cuisine. Pour la voilà, cuisine, il y a moyo. Pour la nous avons besoin de cuisine. Il y a vraiment la confort. Donc, je commence. Nous avons un micro-ondes. Nous avons un cuisinier à 4 plaques. Il y a moi, je pense que Dari la seule qui chambre. Un cuisinier à 4 plaques. Nous avons 2 frigos. Donc il y a des bossos, il y a moi. 2 frigos. Nous avons 9 tapis toilettes. Donc je pense qu'on a tout. Mais déjà cuisine, tout est là. Tout est là. Donc pour que vous allez, je pense que vous avez image de la cuisine, bien sûr. Donc, il y a une salle de bain. Il y a une salle de bain. Donc, nous sommes dans ma chambre. Parce que la chambre, nous avons assez. Nous sommes dans les colos. Donc, nous avons, je parlais des 9 tapis toilettes. Donc, David, bien. Nous avons 9 tapis toilettes. Donc, il y a un mot. Parce qu'il y a un mot. Nous avons 4 sawa. Nous avons 4 brosses à toilette. Nous avons 3 casseroles. On peut mettre là, mais nous avons un poêle qui calongo. Nous avons 6 tasses à thé. Nous avons 6 sous-tasses. Nous avons 6 soupes à verre. Ouvert en général. Nous avons un couteau à cuisine. Il y a vraiment tout. Ah, ils ont une chambre à parents. Donc, ceux qui ont parents bouillés, nous avons besoin d'une chambre plus vaste. Et puis, dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Tous les 3 chambres sont équipées dans la salle de bain. Mais tout y a moyo, pour les chambres et apparents, donc il y a le responsable. Et puis je souligne que nous avons la véranda, véranda Zali, voilà. Nous avons la véranda puis à moyo, donc vous pouvez être là, nous avons mon pépé, dans le niveau chambre. Il y a beaucoup, vraiment il y a tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut comme élément. Vous n'allez rien acheter, vous allez juste amener juste vos habits. Je souligne bien, je précise bien que ici vous allez amener juste vos habits. Il y a tout aux allons besoin pour que vous passiez vos vacances bien à Kinshasa. Et puis dans vos vacances, même à tout vous voulez habiter ici par mois. Ouais, après ça on peut si mon un mois et puis on peut si caution, donc vous pouvez nous appeler. On a un choix de téléphone, ils affichent au bas de l'écran. Vous aurez tout ce qu'il faut comme détail. Donc appelez-nous pour plus de détails. Je descends pour que votre beauté n'est
Voilà, chers amis, je pense que l'idée de présenter Bino Lelo Yangoyo, de vous faire visiter Bino appartement. Où ils ont une concession Mirage, mais ils ont compte il y a Flat Hotel Tenasia. Où on a la chambre, la suite et un appartement. Il y a 3 chambres, cuisine, 3 salles de bain et puis véranda, et balcon plutôt, ils ont les colos. Il y a tout ce qu'il faut pour que tant que vous ayez passer par moment il y a Kitoko. Et là, je souligne plus pour la bandeko vous avez Libanda et pourquoi pas pour la bandeko vous avez Kinshasa. Parce que va payer ça par mois. Donc vous payez le mois, vous consommez. Si vous voulez encore renouveler, vous payez encore. Et il y a tout à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose où il y a au. Donc tout est là pour que il y ait un habillement là au Bolata. Et juste, bon, au foot, on est au plus permettre que, en tout cas, nous ça va bien. Pour d'autres conditions, veuillez nous appeler dans le numéro et en bas de l'écran. Nous allons vous donner tous les détails qu'il faut. Mais déjà, on retenez que c'est dans la commune de l'Unité, dans la première entrée. Funa, on va toujours avoir entrée TP, donc avant comme ma première rue, juste dans l'endroit industriel. Venez visiter, il y a vraiment l'endroit est tellement classe, tellement propre. Les gars, il y a battu classe et c'est une peu une classe donc voilà, merci, nous attendons vos appels, nous sommes là à votre service. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA. Où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque. Tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, boutons. Ma palata et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tout ça aussi gel douche, tout ça grand format, dans petit format où ils ont mis à paille ils ont adouci peau. Tout ça d'ici cheveux, où ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre en pamba, souki ils ont ma teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse il y a cheveux blancs. Pour ça ils ont huile, on a bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex, où ils ali pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Tout ça na crème Borex où ils ont uniquement pour na papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en moi. Tout ça na diazostimule où ils ont produit na bis, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme de comprimé. Tout ça na zinginalis auto présenté sous 2 formes, comprimé à sucer, na suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la médecine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça la crème médecine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali surtout, il y a sapatou. Maladie loto médecine crème azo traité en eau. Tout ça là allium y est azo traité toute forme il y a hypertension azo normaliser tension na yo ce qui tension est mataga akiti si a normaliser ce qui kitaka mati si a normaliser et ça mi à partir ya aille. Tout ça la menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka ba connaissera problème et anémie. Quelle que soit l'origine, menga azo remonté bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie dans nzoto. Wana eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans ba phytomédicaments, dans ba plantes médicinales. Donc nyonso tozo produit au moment liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo. À part ba kisi oyo na siko tangela bino tous les maladies qui sont traités, ou tous les préparation personnalisée.
Net nakaba myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire dimension à myome pour faciliter au robota. Tout dans la qui si OEP se rappelle, bateau bazol pour robota, voilà tout traitera en couple. Et bah contact Nabiso na Kinshasa, ils a plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact Nabiso Bandego Barubenga Libanda Naka ba maladie songolo pakala maladie oya ba ten tondante o esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini o ezo solution à problème na yo. Sopelanga olimo na yo akonza olimo na yo atonda kati na ngai olimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Donde está